Merci vraiment na ndenge bino nyonso bolanda biso na chaîne na bino JKL Info News. Lelo toye lisusu koyambela bino Pasteur Sosola pour balobi zongisela biso Pasteur Sosola. Yango lelo toye lisusu koyamba Pasteur Sosola. Pasteur Sosola, bonjour. Bonjour mon frère. Ouais, Pasteur Sosola, lelo toye présentation, balobaki se présenter bien, se présenter vraiment. Ba komonani o ba benga kaonano à part Pasteur Sosola. Bon, comme on ezali Bilé. Voilà, comme on ezali Bilé, donc inde angwana. Ce que Pasteur Sosola la fois passée, toyambaki o expliquaki marambo o balandaki, ne balandaki wana. Léo Sugo Toyeto Tuna, Pasteur Sosola, Azana Église, Oyo, Akambaka, To, Azana Place Mourouate, Arabatoupe, O Batuako Landaye, Baroya, l'Église Naye, To, a Sosolisa Rabatu, Nenge, Oyo, Sosolisa Batu, Oyo, Nezote Yakarabo, Neba Olanda. Pasteur Sosola, Azana Église, d'abord, comme il y a Pasteur Sosola et Yelanga Indengoana. Par rapport au Nazako Sara Moussende, combat pour Pasteur Sosola, Yelangaï. Pasteur Sosola, Azana Église, Nazu Mondima Moutouté, Nazapen Église, Église Eza Motema Moutou, Déango Église. Merci vraiment, Bayoki. Donc, yo anon na Église, Ozana Mondima Moutou, Ozo Soate. Donc, Église Eza Motema Moutou. Donc, Moutouka Andi Mela, selon Motema Nae quoi. Donc, yango wana bon sosolisa batu siko na oyo balanda ki mission te o balbo pe ba ozo chance olanda lelo maram oyo expliquer biso pona basi na mibali siko sosolisa batu pona basi ozo pesa sous conseil nini. Bon, d'abord ezaki mo pasi ne bandeli mais Pasteur Sosola o bande ko zela yeyo au bandeko zelakola ba réciter examen d'état yeyo charge ba pasteur les plus populaires de la République démocratique du Congo, pasteur les plus reconnus, les plus propres na lobi bien pour celle nzambe ebite faux à la saleté faux à la propre nde angwana. Bon nde na baki la fois passée liambongo na yomoko soko za yomoko poya yomoko zozongela yomoko keba ko liambongo ngulungulu soko za na ba engagement zo ba engagement na koleka batu ponde ko engagement ko tindikela batu charge na yote mais ba papa kala basala berere ne sika tangisa bana oya ye atangisa bana kazi oya ye moko frein ya danki mais tango bana kazi bazwa baluka bango ba parents onga noko itodia oyininga na lobby. Merci vraiment, merci Boulandi Pasteur Sosola ndazo expliquer. Abilia mongo na yo moko post ezozongela yo moko. Na ebité na conteste nini yo expliquer lango non expliquer non batuma eza nini. Po batu mususu komona azo ba charge na ye akinela noko moko boye mamaleki ndeko charge. Ndo mona okama mona bana mususu bakomba boye na ndaka bandeko. Ozo comprendre bien bana bakoma baboyi na bandaka bandeko pona nini bitika tika ozo charge no kinela ndeko moko boye nde ba comme ça mwana muta musale pa na bango mwana wa pensa ndako 4 fois 5 fois na journée o pensa ka bien pangosa koto bien pangosa ni susu te mwana koma boye na ndaka bandeko po kina ozo charge na yo okina pa ndeko moko boye si ça ba charge na yo ndenge obanda pa inzambe na sata na babeba na ba rando na bango biso zalate ba ko sisa ndenge ba bandaki tozo vivre na compte o ekoya eya de tozo vivre na on peut rater même na match kogangela ngai te benna ngai pembe expliquer ngai ya matam ke kitam ke to gagner to gagner le kumeza ya équipe na mutamusa na ote o te nde angwana. Merci vraiment, merci ba comprendre donc ba charge donc il faut garder charge na yo ou assumer charge na quoi donc Pasteur Sosola donc ba bilia mongo na yo po izongela yo moko donc il faut ni ba charge na yo nde alobi. Oh bana na yo tika pa ndeko bakoma baboyi te ndima charge na yo a expliquer ma normal binomo bolanda. Merci vraiment Pasteur Sosola kasi pona ba pasteur sikoyo ba pasteur Sosola sana ba pasteur oyo bazana mabunga pe ba oyo bazana eloko yango ma ya nzambe. Papa d'abord qui pasteur ndenge yela biso tout ba collègue na biso eza ndenge mutatinda na ministère azati lifuta no eza na lola mutatina na ministère azate mais lelo ba passer ba komi kolekisa
au comme ici ba passer msoko mona atei aleki na témoignage o nzambe apambolinga na zu mutuka na zu lupangu oui c'est bien oleki na témoignage mais surtout tali bien eza autre bengi na français qui mendicité na yo bisenga senga na yo lipambole za kabongo te vo lipambole za la salaire nde mataka to teka lo teki muke lo boteke bende vo lipamboli soki oye na ba fwe témoignage bongo bien te o te nzamba panga te eza fo lipamboli to bengi na français mendiant bisenga senga na yo nde fo yango na melelo ko bambela ba église te o mona d'abord église ya motema mutu o mona ba mama mususu na lobi bien boyininga na koloba na préciser na commune surtout ba commune na kasa faut comprendre te mona ba maman mususu chapelet ba na kingo tina ba genou mais senge siko suba na pantalon fait na c'est vrai ko suba na pantalon ozo mais otale boy chapelet ba na kingo tina ba genou maman na suba ah tu es testé tanda oko sumba na pantalon et suma be mais egiza motema mutu mais OK pesa mo bazo me la diamba ba me li diamba na pesa bino respect ba ya Bob Marlene bomela ko jijaka mutu pointé et logo mususu etingama mutu na nzoto omona mutu mususu omona koma na lokoso otobengi na français bilial ya gouruma mais logo etindike na lokoso soka betre masoma kamba mona okopike crise na place na okobela côté a été jugé pointé car normal koyoka to koyoka te ezo dépendre pas na ye wana etalié yo te car normal ko jugé pointé mambo akuta na soka betre histoire okobela okuta na mutu mususu abungi sambongo mutu mususu mwasa boye plus que ma mutu mususu akwe sambongo mutu mususu balongole msala plus que ma akoma na ebi mela vous comprenez origité point ndenge nini te normal koyoka to koyoka te eso dépendre et pas na nde charge yangwana. Merci vraiment pasteur Bazolanda ozo expliquer olobeli ba maman moi muke sikoyo ba papa conseil ni pour na ba papa pour la fois passée olobi ba papa moyen te ba o batanga kutu donc ba okutsa na partir ya ba okutsa na marambo ya ba damage donc calcul les a réglé pour na ba père siko lelo lobeli bango nini mon frère mibali bazo gérer basi bien te moi si aka l'aise moi ça vimba na l'aise on bala zo tiaye mibali batanga to remarquer binotro ana lobi boye na memi ngampo mbali batanga na memi ndengambo mais vérité pesa bokabanité au moins mbali mususu atanga trop ba calcul atanga na université amemango tina ndako na mbonga biloko abeta moi si mbonga biloko calcul bitungula 200 nguba 200 te on kama moi si kitoko na wenze asenga opi pona nini mbonga biloko déjà bien calculé vous comprendre nde fo mobali mais mbala bongo landele boye mais non comprendre te mais même ce que mona banda moi ça quand il ça demande ma futa ko pakola 2000 francs si moi mbonga bimakate nde basi pe lelo ko mekatea basi kala nazo benga ba Thompson na ndenge nini po moni basa ka bazako kosa ma lelo te po moi ce que mona ozo kosa total ozo kosa azomona nde abega ba Thompson po Thompson sur do péché azotala ozo kalinga ye azotala ozo lia ye azotala mais basi alo ba koma mayele moi ça le soko me mena na système wana akokima changer mobali mususu ndo mone peso bilobela ah petit wana fo petit na toboka te yende penine za mukie mais vérité ezate bilobela nde yango na change. C'est bon pasteur nos espèces là donc ba retenir nini pour na ba retenir nini oh ya bien papa zo engagement na yo d'abord toi qui ya nyongote oza mboka moko tchelongi na moi du fait ko sala retour tika masola pamba wana au moins ba petit mususu banda zo moi diplôme d'état et comment ko sale fier na français na mabe lo bakawana occupé te ya na zo souffre ezana bat musu ba kufa ba sala rien soko zo ba français ou ba mo muto za américain oni anglais na ba kufa ba sala rien soko zo ba anglais ba o za américain onani me ba kufa ba sala rien oh ayo mabe boye ko na sima na sport na gazoela wa et comme ça fier wana elote ngai vendu nde na feti mo elambama ezate donc kibongai tika moi si lukambongo nibala lelo ba kotala ebiki awa moi si awa jesali so ça n'a rien neti ngai passer boy ya ba ventité wana rien na repousse na te parce on a poussé na so mona ngamona nanu charge yo lisusu charge so to sangisi le c'est comme chargeur c'est photo branché on a pris peut comme des chargeurs yango wala charge na lobby ouais merci vraiment pasteur Sosola ozo sosolisa toujours pour na siko ba église balobi ba église na avenue moko tozomona mana kino avenue moko 20 église
to éviter. Kuna ba la Jésus, ah ba la Jésus, kuna ba chasser des morts, ah ba chasser des morts. Donc, tous comprendre pourquoi pas baro sangana mabani qui to sangani église au le roi to la fini moko to salika église moko ba pasteur ba abate ata tourna bango ba ozwaka mabonza na éviter église eza bato ba comme c'est église lokola ba boutique ok église eza ndako nzambe to sambela nzambe moko to kokipe ko sangana parce que biso to sambela nzambe moko. Mais le loco comme moi, l'église est commis et belé, tu éviter. Ce que peut faire, tout comprendre. Mais, mingi a le bezali. Mais, moi, je réserve pour tous à la télé, tous à suivi, presque le monde entier. Donc, hier, moi, je réserve pour, l'homme sort le bezali, sur le bas, donc, il va me poéter, n'endengi à ma baie. Donc, il est en wana. Merci vraiment. Donc, tout retenir, il faut tout s'en le roi Abino va pasteur, le roi Yo n'est pas pasteur sur cela. Yo rose devant au sangisata va pasteur te. Missus o yo yebi. Pour yo pasteur sur là va pasteur. O yo yebi que beaucoup mais la idéologie n'est pas expliquer. Est-ce que moyen on est au gros là? Oui, naza pasteur, naza ba collègue belé. Mais partout ils attendent ngwana. Mutuna mutu asakana mutuna ye. Ata yemope Jésus. Tant que sexe sera Lazare, sexe sera belé. Mais sexe sera Lazare pour aller pirier. Pour partout ça on a plutôt belé oui. Mais na soulevé musapi pasteur nanga Denis Lessi to kuta to solo là. O eza oui clos to solo là, na romona yo to solo là. Denis Lessi na sosolisa yo. Wana ve na ngai. Denis Lessi yo ga leki na yo. Donc ina suki wana. Mais na suki mo mkesti mapona ba jeune. Ba jeune oyo bazomona vie eza difficile. Ko comme sa vie kakate. O kanga bando kinzoka yo moka ventrier. O eza mboka moko chelongi na mo yidi fe ko sala retour. Comment on a été pour moi diplôme aux wana. Mais o kaba diplôme pe le ko kamo. Mona mutu sa diplômé. Moi je sais comment ka kombo na yo moko ko tina ma papa. Boso kombo na ngai. Tina si mama to imai. Ana lobi boy ba to présenter na memi ngambo na lobi. Merci pasteur. Donc nous avons touché place au lobby. Pour la jeune, banini. Et on a une tuna pour la jeunesse congolaise. Pour la jeunesse. Conseil ni no pesa jeune garçon, jeune fille ou bazo ya. Pour ba jeune amicolo, ba jeune Android donc vitesse. Conseil ni no pesa pour na bango. Ya wana lobi boy. Ko juger mutu pointé. Jeune oyo amelaka bombe to bengi to diamba. Ko juger pointé. Pese conseil. Et là que tinde na bi mela. So ka expliquer yo. Oko bel estomac na place de ko piquer crise. Pese conseil ko juger pointé ko tika ndenga bandaki. Ndena soki mo mkesi manabi ke non. Esika nzambe ba beba na satan ranto na bango biso zalate. Ba ko sito ndenga ba bandaki. Pona ba jeune o bazo mikolo oyo. Ba jeune ba komi na ma fier. On a okende po kende te. Potona aweza ndenge moko. Soko lukite anja okitata sala par na yo. Fo lukande okozwa. Ata yo ke de poto akutu osaba 2 jours sokolite malili bona poto okokufa me bana poto ya bino angore bike boko ya me poto pe tondi nangote toko ya kaka api malili mikolo ya so pe poto toboki tozoe bate poto fa le toboki ya ba jeune fille na lobi boy ba jeune fille soki papa na mama moni mwana oyo aka kofunda papa na ndako papa ya wana to déranger ngai fo mwana mama okobundisa quartier mobimba mwana za mwana mabe muke papa ya wana pasteur sosola azolinga yo ke obundi mama ya wana yo ke obundi les gars cameraman welo yo ke obundi te mukolo o akoyebisa o te yebaka si batali couper aza fo mwana o alinga ko ke l'église ko sambela pamba muke na ke église te fola ndele bia okima misana ndako église aka pona dimanche donc ya na zebto vrai et loko oye bengana kampiaka na ndaku eza église te eza cop na za signe makam na soloba na za sir na lobby na répète na soki mo question na lobby boy et loko oye bengana kampiaka na ndaku bato sala erreur eza église te eza cop ato sambeli ndenge nini soko lukite okokufa na nzala mukona libume ko sangane ko tuta ata na église mo beta mboko bien ezate ndoko bona soko lali soko lete ata mo ke libanda ezate polo ke pesa courage obi mso libanda o privilégier yango ndoko mona yo moko tomboke li yo moko pokuna o privilégier yango ndi ngwana charge ngwana. Merci vraiment. Donc
na ndenge bolandi biso na émission na biso art et métier. Donc émission na bino pe art et métier na monde entier na bosanité américain puis en Zambie. Papa Dani Welo na caméra. Na bosanité Trésor Kama de Lille ya Mama Sidonie. Verlin Star, Petit Beau. Grand prêtre Amédée Nzinga, Seko Touré. Na Yolo, na bosanité na musika. Anacleta Bolela, Carmel Bolela. Les Blancs, Marrakech, na Katangola. Cédric Ngoyi, na bosanité Maître Alolo, Alois Lema. Na bosanité Serpent des Rails, Modogo 9 à match yale. Ni a Kolobaya et Belé sa tête au Tigisco Papa Pasteur Sosola, a Sosoli Sabiso, après ça peut mote, après ça peut contact nae. Soki boni bozoye, yemoro après sa contact, ni bozo zoye quoi. Après sa contact. Mamotu, la part nangai quant à moi, na tiki bino, tout le monde a sur na page moussou sur émission na bino, art et métier, na bosanité américaine puis en Zambie quoi. Idéologie zamoko. Américain puis en Zambie. So lingo découvrir ba image ya propre ya modèle oyo, c'est que faut zapper na JKL Info News. Ndoko c'est tout makabutu et puis mo zindo ya makambu oyo. Eza makambu o Saint-Esprit azopesa. So lingo comprendre c'est que faut aux mingi suivi JKL Info News. Américain puis en Zambie charge. Na bosanité l'homme de Kingankati JK. Autorité morale. Bongo Moutono Rouge. Rouge, Aigle Royal. Sans oublier maman Olive, maman Aboya Banabala Lanzala. Yemoko Maria Piro, Motema Papa Mandala, maman Tousama $200. Maman, Babi Maboy, Bimasu Suboy, Telemsa Sumutuke. Et au Simbata, donc faut naïbi ko solo la tongo. Faut bien na monter au silo naïbi que maman, et ça la bien ma quatre parties. Donc naïbi que solo la tongo. Aigle Royal de Calicolo, Motema Nakolobate. Na oyo mangambo pamba nde yangwana na bosanité donc maman aimé moi c'est à pembe motema papa kitenge sans oublier maman colonel tozaka ka espace au selon moyen na CPA moko te donc charge à espace donc tozawana ngamoko wa lingia contracter ngai donc aza akozwa ngamoko en personne plus 243 82 35 323 et puis 76 nazongi mukesima plus 243 82 35 322 et puis 76. Bao ba 8 ans ya kolanda ngai na sepeli. Bao ba lingara passer sosola. Na bao ba lingara ngai te. Nzamba batela bango. Ba oyo ba lobi ke ba kolanda te tali bango te e kotala bango kaka. So lobi pe kolanda te kolanda kaka. O ezaba SMS, ezaba appel te ba appel ko kimango. Mais SMS mo kimango ezate. Otanga kaka. Biso to zamba réserve ya Nzambe. Ebele bela te to kolia kaka meko bela kaka. Au nom de Jésus, merci vraiment, merci Nabinoto. Merci vraiment.